Oh. Et voilà bandeko confiance balobi bomaka. Keba balobi na mokili oyo. La reconnaissance ezangi bato. Et voilà film moko bandeko et pas wapito bandi masolo. Avec Didier parfait toujours sans défaut sans tâche ni correction zéro faute. Voilà nanzela ngolanda masolo bandi wapesika batanda ba bibembe. Moi c'est la mobali oyo bauti libala. Voilà bauti na bango na soirée. Bautaki bandeko ba fete ya mabala. Bazonga boye nanzela basala ka accident. Makamba solo ba marié basuki nanzela. Mokolo kitoko mokolo sengo. Basisa kiango mabe. Nani wana moto moka batema sosala basini. Makambo nino to bandi komona. Ba oyo babatami bazoluka likambo. Bayebi ke batie motambo. Lisolo bandi landa. Nanselango pe mituka mibaleza koleka. Na ngambo bato babongama na manduki. Sirma ba projet bongama ki banda kala. Et voilà ma soleso banda tozo sutuka si babongama ka. Voilà likama mokolango. Nzela tomona ba marié balala ndeti accident peneliwa. Nanzela bazo pepa bango mo pepe. Nzoka tout cela est bien préparé zalaka motambo. Nzoka bazelaka mituka mibale. Nyonso oyo fale kageza la boye. Nine kosalema. Na sima c'est la police. Coup de feu. Masole bandi. Lisole bandi. Elle est là. Ba bete na masasi nanzela. Nzoka ezalaki bien préparé pour que basa l'embuscade. Ba créer embuscade. Nzoka ba marié bazalaki bango nyonso ba fiti. Bien préparé nzoka bayokanaka eza déjà masolo bakuluna. Nzoka bango nyonso molongo moko. Bazwa bambongo bayebaki. Bakanelaki motuka ya mbongo. Soki pe bakendaki na banki babosani nzela. Nzela bakei nzoka bakuluna. Bazalaki wana ba criminel. Babandi ya me armé. Babongamaki po bazela bango. Motambo na bango nzoka elukaki bango bayiba mbongo. Banani oyo. Voilà bakwesi bango babete masasi. Tala bibembe boni na sima. Bibembe boni bandeko sika lisolo bandi. Voilà événement mokolango ezangi kaka nde baloba na ba radio na ba télévision. Ezangi toka sango na ba journaux. Ezangi na internet babelela. Ah bandeko masolo pasi ya. Na bureau tolanda masolo. Oui chief nazoka yo. Na ko permettre yo te ozoba décision marko yo. Yenenge nini wana. Monsieur Lawrence. La kanisi eza clair pa na yo. Que ngai atake président, directeur général ya compagnie oyo. Nazala ba pouvoir ko ba décision wana. Mais ozobosana kiba na yo mibale. Oyebi ki bako bebisa, bako sala malamu tenengo yo sali. Oyebi to sali mingi pona compagnie ke de liboso. Oui, nandimi. To sali makasi, to nyoko mi pona yango. Mais yeba ke non. Ngai na sali nyoso pona faveur na ote. Kolobate monsieur. Eza eloko bakisela ngati. Ngai nde naza ko annoncer. Nazo sala retraite nazo bimana tika mosala. Pe bana nanga mibale baza mapasa. Bango bako vanda bazwa relève ya mosala oyo. Na lobby, est-ce que naza clair? PDG ya compagnie. A lobby na motone ya mosala. Voilà la décision moko papa na biso azwaka mokolo wana. Etango chief alobi azo kende retraite. Asali mingi alobi apema. Avandi bana na ye. Ah oui. Biso nyonso toyebi. Eza déjà prêt na bongisi. Po bino mibale bo continuer mosala na sali. Na travailler dur na nyokwami po compagnie oyo koma na niveau bomoni yango lelo. Alors, nyonso zo dépendre ce qu'on a bino mibale. Bino bo continuer esika na tikeli bino. Oui papa. I want to say thank you very Bon, nakolobaka merci beaucoup. all that you've done for us. Pona nyonso sali pona biso. Being able to Nyonso yo okangisi osali ba compagnie minene nyonso oyo tongi. Pe lisusu say thank you for nakoloba merci. raising us Lokola o bokoli biso school. na ndenge totangi tokoti kelasi sikoyo ozobongisa biso po tozwa relève na mosala esika yo tiki. Tango tosisi ba classe c'est le temps. Toza reconnaissez pas na yo papa.
promise you Bon, to promettre yo kaka ki myself and my brother ngai na ndeko nanga awa Mike will not disappoint. toko décevoir yo te papa. We'll make it right. O toko sala fierté na yo. But still very much around. Bon, olobi penza malamu. Stand at the flank and coach us. Nebi ke yo za pembeni opesa biso ba conseil na yo papa. Succeed without your guidance. Tokoki jamais ko réussir soko pesi biso direction te. Ah oui, na kosala ngo. Mais Both of you bino mibale must learn esengeli the of judgment. boyekola kozala na sens ya jugement moko ma ensemble bino mbale. Their coach. Tangu nga nazala no coach na sima na bino. All right. Oui papa, oza na raison. Well, Bon, you see, bomoni I love you too because nalingi bino malamu, nalingi bino makasi, boza penza bana na ngai. Nalingaka ndenge nalingi mama na bino, nalingi pe ndeko na bino mwasi. Nayebi te. Nayebi te nasenga nzambe nini susu. Famille nini nakosenga na nzambe koleka o deja nazwi. Bana na ngai nalingi bino mingi. There's that in the world. Eh papa, tolongolaka yo. Oza vie oyo ayebi ko raisonner. Ah, bandeko lisolongo to comprendre. Moto ambongo alobi na tikeli bino affaire na ngai bino bokamba. Na nzela tolanda. Voilà, ba papa bayebi ko bongisa relève na sima. Balingi bana na bango basala mosala oyo ya salaki. Lisolongo bandeko na nzela totala motuka etelemi pe zongi sima. Ndeti kaka na ngambo un jeune homme na mwana mwasi ya zemi azoyoka pasi. Oh, papa na biso ye kaka azaki na nzela landa chief akiti aye kotala nini yango boyeko papa sana semi bosoki hôpital hôpital eza mosika te papa sunga biso. Ok, ça va, yaka na mema ye asungi bato apasi na nzela mwana mwasi azoyoka pasi akobota ayebi bango te. Nzoka mbiskade landa monduki ebimi nzoka abaluka tala boye coup de feu lisusu chief alali na mabele masolo bandi mabe. Est-ce que bandeko za ndoto te par hasard po moto moko alamuka makambo tozomona esila oyebi chief abeti lisolo pa ya bana na ye un grand patron oyo asali bafere minene aprepare kutu bana na ye basala po yakende na ye retraite. Mbala moko totala na nzela babeta ye masasi kaka mokola bongisi penza bana basala asukaka na nzela esela mort. Awa tomona Morgan akomi na hôpital bandi kobenga. Ah doc, eskisenga nani baka papa na ndenge nini papa mais jusque là bosolo belo côté azalaki awa depuis tango molai. Désolé papa no kofi mbanu. Ah, bakoma na hôpital sango toyoki na docteur papa na ya kufi. Hey! Morgan abandi kolela tata. Alors que héritage nyonso déjà na maboko na bango presque na suka ya procédure. Balingi kaka bafanda na kiti ya bokonzi. Esika tata suki bango babanda tata kufeli wana. Omoni libota baye kolela bake matanga. Hey! Tala tango tata zokufa. Awa ba famille bakanga ndoki mbangu. Po batu mwindu kotena balali te. Ba sakani kutu te. Eko koma ono bana bayokani. Lokola tata tikele bango kompani balobi tata zala kaka te. Bana basali boye. Keba. Voilà mawa nelongi. Kolela mai na miso. Papa kufi tomoni. Batu ya kompani ba ye. Mwana ya mobali baza mapasa Morgan na Michael. Papa tiki bana misato na une veuve. Voilà nasima balela chief. Et voilà libota lelo bazana mawatolobi kaka notre très sincère condoléance. Oh bandeko lisole bandi mabe. Confiance ndebo maka keba na mokili oyo. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Balobaka moto azaka moto, nzamba otikala kaka nzambe. Y a-t-il une raison? Toloba nani akoki koluka mabe ya libota oyo kaka na batango aboye. Ah, sokaza na mokili oyo sirma, azela mokolo moko akovivre bangambo na ye.
mokolango libota evandi. It is more than 1 month. Et ça, il déjà plus d'un mois. Uta to kunda tata na bino. And we have to go. Bon, et c'est quand même token de liboso, après tout. We have to pass, walk past. Et c'est ngeli, to lexa pasi oyo na sima. Tote eloka malamu po na famille oyo. Oui, maman. I wanted to introduce you. Papa na bino, alinga présenter bino na compagnie nyonso bayeba ke bino bozo remplacer ye. Na lingi bino mibale. Bokende komona Chief Lawrence. Concerning the corporation. Po na likambo ya compagnie. Because this is C'est what parce we que have voted for. eza likambo papa na bino asali vine mobimba. Toko tikele compagnie yango te. I don't matter for him, I don't know. Et bon siko pasi ya papa na bino eza wapi? Bozo comprendre ngai? Wow. Ata bino moko. Who look at that? Who people Bo bino sengeli bokende bomona ye. Who got a man? Mama bandi apesi pe ide na ye. Un mois plus tard, balobi 1-1 matangeleki. Awa compagnie sika tata tiki. Voilà na sima moto asika azu décision. Alors c'est que yebisa bango nyonso que to changer politique na ba règlement ya compagnie. Yango na travailleur nyonso a se conformer na règlement ya sika. Ba bakotelemela mobeko na tie na compagnie bango bakozwa pénalité. Et tumbu na bango ezali. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Eh, yaka. Nalobi sala yango immédiatement. Oui, chef. Kene na yo. Chief Lawrence a remplacé na kiti ya bokonzi na compagnie. Eh, bandeko na simatolanda. Chief, sir. Chief. I want to start first. Bon, na lingi ko banda. Thank you Naloba nano merci mingi. for all your Na makambo nyonso malamu yo sali. efforts. Befort na yo oyo otie Fathers, tango bo travailler ensemble na papa pe osungi biso na enterrement. mercy. Toza reconnaissant na komba famille mobimba soki eloka malamu ezali tokondima yango. Merci mingi monsieur. Likambo te bana. So, sir, Likambo it's mosusu unfortunate now, but though eza mawa ke our bon tango kaka papa na biso oyo tukokufa unfortunate avant liwa na ye eya going to azalaki prêt asala annonce a présenter biso announce us to the body. na liboso ya ba travailleur awa na compagnie. Didn't happen before. Mais seulement présentation de salamaki te ti babomaki ye. So Yango wana toye lelo awa kotala how we can ndenge nini toko continuer help with that. to banda annonce. Annonce ni ozolobelanga wana. Presenting us as the Ko présenter biso lokola ba patron ya compagnie sikoyo. Yango wana toyeli. Yo jeune homme. Bozo sekisa ngai. Well, if you want to Bon, know, soki sengeli boyeba. your father, Papa na bino late father, yete nalobi bien papa na bino. his death Ti ya kufa was not the ye penza te azalaka vrai patron ya na kati ya compagnie yao. Masole bandi. not until his death. Ti akufaki boyebaki te. Chief, Let's not just pardon, grants. tokenda ndenge ya mobulu te. Let's just Bon, toloba kaka ke supposed to do. tosala eloko esenge tosala. No. Yebisa biso kasi eloko nini toyebi te. Zala sérieux papa. Is that what it means? to Est-ce you? que boso comprendre na young lobi? man, Alors jeune homme, if you must listen soki to me, sengeli boyokanga bien na yebisa I bino. want to tell you this, brother. Boyeba bien mpona basuka na loba. Your father was Tata not na the bino CEO of azalaki this te company. vrai patron ya compagnie oyo ye moko. This company Compagnie was oyo a joint venture, ezalaki association. owned by Tozalaki des propriétaires. Na tata na bino na ngai. I also Bon, lisusu nalingi nalobela bino clair. your father, Ke tata na bino your late father, oyo awuti kokufa borrowed money adefaka mbongo ya ebele kutu with this company's name mpo na kombo ya kompani oyo for his own personal use. azwa moyen So ya kobanda kompani esimba. to pay back Niongo atiki na nsima boyebi te ngai nazosala makasi mpo na koofrir baniongo na banki. problem with this company. Soki nasali boye te tokosoba baproblème ebele na banki mpe yeba lisusu That money was for his own mbongo wana personal use. ezalaki utilize na ba intérêt na ye moko personnel. I'm surprised. Yango nazokamwa lelo ayebisaki bino te. We were not Non, non, in the know of toyebi kutu makambo ndenge wana te, alobaki yango te. Ah, yoka lisolo baluki. Ah, monsieur, bon, alors, bana na ngai. Bon, bazonga na ndako mama alobi. Chief Lawrence alobi boy mama. Batie maboko na moto, nzoka masolo bayebaka te.
tata defaka bambongo pasa la compagnie. Eza ya solo. Are you aware of this? Mama, est-ce que oyebi makambo oyo? Because Bon, c'est parce que he said alobi ke that dad sold his papa own shares of a zwaki part na ye personal bills. ya compagnie abimisi yango po asilisa baniongo moko azalaki nango bamillion de naira ya baniongo. Makambo asiki ebimi. Are you aware of this? Mama, est-ce que oyebi makambo yango? I know my late husband. Nayebaki mobile nanga bien. He didn't refuse. Oh, oyebi I jamais wouldn't have done that. akoya kosala makambo ntina baniveau wana sans ke alobelanga mwasi na ye I was also not in any debt. te. nayibi papa na bino azalaki na niongo te naboyi yango. Ebe osiko bayokani ka basalela biso bakopo baye nani wana Come in. entre. Voilà libote bali komituna bato moko bakoti. Good day. Bonjour na bino nyonso. Kombo na ngai mademoiselle Augusta, awa collègue na ngai monsieur Félix. Bon, tosunga bino na nini? Bon, touti na banque, toza na service ya recouvrement pour na baniongo oyo eza na banque. Yango wana toye na kombo ya banque oyo totangi bino kombo. Banque moko eye koluka bango. Ah, ça va, je vois. Bolingi nini? Ndako oyo. Pe moi ba bien mosusu ezalaki ya papa na bino Daniel Ezena ezalaki mbongo fala futa nyongo. Eza saisi biloko nyonso ekokangama na banki. Basolo bandeko toyebaka te libote bandi komona ngo na sima. Awa lisolo moko ebandi. Lisolo na kasa couloir bafukamisa moto moko honorable. Moto a respect afukami. Ah, ndetsalela liwa pembeni. Bato oyo yakanda bilongia bakuluna na baporta boloko. Bazo menace moto oyo biso peto eba lisolo. Na kati na bango mwana mwasi kitoko pasa wana yoka ba complice. Yango moto oyo siko lingo koma mona malamu tele longe komi lokola ya mosantu walinga kota lola. Sikoyo omonia awa justice na biso kenda molaita lobabi ya sinoso lobi mabe otikalia. Yo olobaka te na minute oyo bazolo bana yo ke sala faveur biso peto l'exama solo. Moto oyo azotala kaka na se azoloba te. Menace na bato oyo bazana bilongi ya kwiti bilongi ya kanda. Moto oyo bazotuna bazoloba te. Nebe na ngati no keri nzoka zaki mwasa ya Steven ozoloba okosi bayebisa ko te wapi ayeba kina ye aloba ke no Steven akende kuna alonga osa eloko te do lobina nzele na ngane ngwana do yona ngai vraiment na bangisa muningao webinga ozo chama sapina bozindo ozo lukaliwa limbisanga monsieur na limbisa yo alobi pardon oloba nini pardon na nani yo nabi bongama loba bien honorable na cravate afuka meli bango. Moto ya azolo babiete, azolo kaliwa. Oyo kasango na biso ndambwa. Voilà ba menace, mokili oyo insécurité pai. Bandela loba bien, pardon bolimbisa ngai, pardon, na bandela soute, pardon. Mbala suka azokanga. Siko bino bolingi nini boye bisanga yi bolo balanga olingo yeba bon azoto na biso pe bien sûr tolingi nini courage moto bon petit nanga olingi nini na lingi kake atika ngali kimia tala misu na ye etala nzoto yo te ayo kanga bien sikoyo kino ngana kosisa université atala nga sute oyoki pe yoka bien sikoyo okita o mata esengali opesanga ba point nyonso na cours na yo na ya na cours tote na zala tote pesanga ba point na opesa ba point na otelo ba point ko banga te oyebi bakanga prof ya université ba meme na couloir ba laisser torture nsoka mwana mwasi ba kuluna atanga pe na campus mama to abandonner mosala nyonso papa sala na sima to ke na mboka kovanda sikoyo elo feto lo bakuto to sala ba action contre Chief Lawrence boni to soka ka mboka lokola ba yuma boy non esengela to sala ba action wana to ke na mboka to raisonner d'ailleurs to sene kutu esika te to kobanda na esika to tia mutu ezate ba pesi biso ultimatum to bimana ndako oyo. Maman n'a dit que notre chose solution quelque part.
wapi ozana mbongo Going to the village, you make us. et bon seconde kozonga mboka eza lokwa kakeno tobangi bango Don't use that one. ta koloba suna langage wana te We do not have tala tozana benemi te sikoyo chief lawrence aza nani tobenge nani na ndenge nazomona ye aza enemi na biso kino akose décide alongola maboko ne na kati ya bakompani ya papa soki bongo tasaka enemi ya famille bazwi badécision bazonga mboka bamisusu baboya mama atamboli aluki tato oyo mama nayebi ezaka malamu bozonga na bino mboka. Thank you, Mazi. Mazi merci bomoni problème oyo yo moni na vi na yo sikoyo yango pete suka mokili na promettre na kozala na yo elongo na kozala sima na bino. Mazi merci mingi te kobanga na ote Mazi ah tolobi kaka te ke non ba circonstance nyonso na vie elembisa biso mais moi ntango moke kaka nayebi ke so touti mboka tozonga na biso na ville bon nayebi ke oza optimiste mwasi nyonso te asala motema koresiste mpe aloba boye ozalaki na courage mpe nayebi ke okosirmonte makambo yango eloko oza nango besoin soki oza na posa likambo koboya te yaka ayebisa ngai. Voilà bato pe bazaka motema malamu ya kosunga bazangi te. Ça va likambo te bienvenue. Nakena nga sikoyo. OK na yo nakei. Tango libote kufeli ba famille ba bandeko ba camarade ba oyo bazalaka chez bato pe bazaka na motema ya malamu bazanga kate koleka. Tata tiki kompani na sima. Morgan akeko luka foka. Nayebi ndenge papa nanga banda mosala oyo. Nazaka mwana muke nayebi. Est-ce que vous avez la preuve au lac Sangai? Dala, maître, avec beaucoup de respect. Si moi naza na documenté, toi naza na preuve pour l'action makamboy. Mais vérité ça que papa nanga tango kufi. Alobaki na biso avant. Voilà présenter biso na compagnie Mobimba to sala biso ba patron to diriger compagnie. Soit de COI. Okomona kuna présentation ya compagnie ndengeza ko travailler lelo. Yozo nganda kutanga ngo malamu. Akomi kosala lutte. Abandi combat. Abandi ko affronter bato oyo balingi ba boto la bango héritage. Gestion ya compagnie sa suna maboko na bango te. Alors que bango nde bana ya tata. Ah. Ba famille ebele. Ba perda bozuna bango ekena na maboko bato oyo ya lokoso. Awa na balabala totala. Eh, excusez-moi. Bonjour hein. Bonjour. Kombo nanga Joy. Bon, awa na mboka benganga Chisom. Ah, yonde Chisom. Ah, kombo nanga Gabriela. Na sepe komona yo. Oza mutasika we. Eh, ya solo. To utika ka ko ya il y a quelques jours. Mais yo pena telo zamta awa te. Bon, na yeka kaka pona vacances hein. Natanga nanga na université na Angleterre. Wow. Na ba place nyonso kitoko okofana na ba vacances otika Angleterre oyeka kaka pona vacances. Bon omoni papa nanga tellement kalinganga mingalinga kana ya vacances awa. Bon ça va na comprendre yo en tout cas ça va. Bon yo na batango boy na mbolo zosani na mboka. Bon o comprendre nga ite sikoyo. Bon lokola oyebi ke nakuta nanga awa nakuta no awa bolakisanga kasi mboka ngoti ponga awa nazamta sika bon toke boye kasi akuta na nzela par hasard na mwana mwasi moko babandi pe masolo Morgan alobi oyo eza liboma boni bato basamita ya mabe boye boni boye c'est quoi ça ndeni bato bako trahir biso boye batraite biso lokola bato tozala sika te batraite biso lokola bato libanda lokola bana makangu siko makandengo sala mikuna ko Morgan tala makamango yepo comprendre ngate mama vérité ça boye papa avocat ya papa na partenaire na ye wana bayokani bato mibale basali ba complot likopa webike batali nga nelongi babando ko sangai honnêtement on demande magamba lobi balobi ke non papa te mutaza propriétaire ya compagnie azaki na droit na compagnie na lokola patron kutu basali ba politique ya sika ba règlement na bango o etali singai ke nazali loko ko réclamer te la compagnie wana tala yango ba formuler ba dossier na bango
Mama yango boni papa akoki kosala mosala na ba démon ya marko ya ibakati. Non. Oyo c'est likamba ya kokamwa. Voilà libota se retrouver nulle part. Batelengani bazange sika kodiembela. Voilà ba droit nyonso babotoli bango. Ba se défendre toté. Voilà libota esuki kaka quelque part. Oh, babanda wapi basuka wapi. Voilà bakomi komituna. Tata oyo ya biso oyo ya kobamba. Asali mbongo ebele. Simaliwa na ye bapimele bango esika na gestion ya compagnie. Baboyi ko reconnaître que bango nde fallait ba succéder tata na bango. Et voilà affaire oyo. Natango oyo batika. To balandela tina suka. Wane sengeli babunda po ba récupérer nyonso ebongi po na bango. Morgan abandi ko tala pa abandi ko raisonner. Abandi ko kanisa. Ya solo bauti kokufela tata pe babunga ka boy na mokili yango bakene maboko pamba loin de là. Wana Michael abimi likambo ka mtezo so na makanisi na webiki na sana ba raison belé pour na mawa na sa ba raison na ça la très dérangé. Boni papa à cause na benemi belé boyi pe akanisa ki pété un jour ko baluka boyi. Bon différence c'est ça wapi. Papa après toi préparant ki biso to ça la successeur to ça simanaye. Bon wone sa ndengo yozo kanisa sikoyo yoka ngai. Non. You don't fight a man who has the whole arsenal. Sikoyo yosa maboko pamba na ministre to bondisa moto za bibundeli nyoso ndenge nini. Siko to sa nini. Na mono c'est la raison. Bon, eloko malamu siko na ministre oyo to vanda to raisonner. Sima to zonga. To yeba ni to kosala. Sima to zo position malamu. Ah. Voilà bazaka komituna. Est-ce que bazo mérité basila na pasi kaka boye? Awa Steven yepe alobi aza leader ya bana couloir. Azo pesa bango siko plan ya opération. Aza criminel. Aza bandi oyo mboka mobimba bayebi. Aza moto opération oyo nyonso kaka po asimba bambongo na bamarke na ye. Apesi ba élément na yepe ordre na plan d'action nde bozaona boyebake opération oyo ezosenga tosala mbala moko opération na kati ya supermarché si tookende moko aosa na porte akitisi gardien po basala sécurité moko mpe nsima nango mibale baotikala libanda basali garde mibale bakoti ntina kese bovide kese rapide nga na préparé 4 sacs sac wana kokota ti bocharge mbongo mbala mo bolandi biso na nsima ntango tozobima bandeko nazopesa plante bango nde bazoloba. Et voilà bandeko tomona na mokili yango insécurité ekosila te likolo ya bato oyo nzoka mokili yango mpe bato yango bazali. Voilà Stephen bango mpe balobi kota okemba liwato kobika grand kuluna na filme yango yeyo. Voilà opération yango na bakei nzoka bakei supermarché minduki elela. Voilà bien armé baye koyiba bambongo bazwi bambongo mpe mbala moko minute kotanga bakota babima mwana na mwana bendana. Awa opération sili mbala moko baye na base bakota quartier général masolo za ndenge nini yepe na batu na ye masolo pepele bina file. Voilà baye koseka
masolo pe koto balobi bango pe balobaka tokende nzamba za na biso to yiba to bima to yiba to zonga to tanga bambongo. Obabe bana susu po masolo mbongo za kande ngwana moka linga bima yanke baya pe balobi rien to risquer biso nyonso oyebi biso nyonso to bimi soki moko atikala ki na minute nde bozolo bela la roy tia otianga loi to risquer kuna bolobi te kaka awa na lera okabla balar boko mo bima bayaya bobimi bakolo idéologie rien ah bande babe bana kaka yanke na yuma na ye. Tala masolo koma na mboka. Ah, yasolo pensa bayana yo vraiment basiliki tira niveau yo. Chisom. Likambo to kole liko foza na kanda. Tito koti mboka to ko vandawa. To ebi na bisote. To vivre ndenge nini? Likolo ba collaborateur papa zwaka na fina yeba sala na ye na compagnie. Makamne salamaka. Chisom. Tela okondima jamais. Genre ya vie otozaka nango ke il y a quelques mois kakawa. Tane to suki na mboka wa. To suki lokola bimpoaka. Kokufa nzala. Baboto le biso nyonso. Babomi tata na ngai. Masase beti ya kufi na alali makile tangi. Bana na ele to suki na mboka. Ekomi masolo babete la kabato. Après tout. Sikoyo o comprendre l'histoire na ngai. Ah, mutu aboyko bato basali boye bakoti kala pamba te batika boka ba vivre ba dondwa ezalaka te makama oti na lembi yango tika pardon limbisanga kasi. Voilà, Gabriela komi kolela tela ba vite komi nango bato mosusu na mokili yango bazokota ba opération sima batanga kabambongo. Awa na mokili yango bato mosusu bakolia bakomela bazako sasa bambongo bako kaba bazako panzala. Histoire ya Steven ezake avivaka na kikuluna talaka banzele balinga pe moto atanga kambongo. Voilà, na tango yo ya yebi ndenga sepelisaka mwasi ayebi ke mwasi alinga kambongo akebo opération abomi bato yeko kuluna mbongo makila yango kaka liaka. Voilà tala bangwana na bambiance. Voilà bambongo ko panza akope mbongo ngwalu ayebele ngo motokite mbongo yangoyo. Voilà histoire na yeba kotoyo pepele soko moni boseke mikoloyo awuti opération na ye tango opération simbaka sepelaka mamoyo boni boyoke okoti na bureau na ngasa sondias ebani nengeni. Ah bon, secrétaire on a so bande mutu alongwe parce qu'à permettre yokota ngai naluka nini audience avant na mona yo na bureau mobile na ngai mama na pesa correction ezalaka bureau mobile na yo siko susute. Ah bon, boende ne tozo pesa nga merci kala wana obosani obande ko yokoluka mosala zo yako bondela ngai ofuka melingana senga mobali na ngai apesa yo place osala moto ango lelo akomokangela nga ndaku akomokangela nga bureau ono na l'audience so na yebaka na kebiseka mobali na ngai na lobaka na yetika moto yo yepe motema monene motema boboto nzambe mwebelo komoko na batu mabe lokola bino suka na bino ezaka mabe. Chief Lawrence obandi boya sikoyo ozibo mengo sepelati na bondelio madame pardon bima na biro na ngai porte yangwana sava na kena ngai mowei atiki mwasi na sima tela ba réponse akomi kozwa mama likambo nini ozolobela biso te mama ozona kimia te lobela biso mama esa la biso bien te boni ok kuna vraiment yo moko pe mama siko soki moto ngo asala kyo mabe kuna olingo loba ni siko na minisi oyo siko na saki na shwate
na meme bino te kuna po bino bokende kuna boye bitumbe ko bima na bikanda na bino. Ok, ça va. So what's Sikoyo. up now? Suka na biso za wapi? Tosala nini? We have to move Tala, on with our lives. tosala ka fi na biso totika Chief Lawrence yango na ba compagnie yango. Mama. Oui oui. Tosala fi na biso totika ye. Tobondisa mutendengo na ndenge nini? Document moko tosala ngo te. Tobanda bitumba wapi? You said I made a Papa no big bino nde butasala ki erreur monene. So let's leave him. Totika ka tosundola makambango. Yey, mama kati lich. Mama kati bitumba. Alobi bo sundola botikela e compagnie. Hey! Ebongo na mitema bana balobi nini? Mama. Mama. Morgan tika na yo koki. You and your brother should find a way to go back. Bino, bana mibali boluka moyen. Bozonga classe, botanga nzamba osunga biso. Find a way and go back. Bon, ça va. Toluka moyen kozonga classe likambote, ça va. Voilà. I've told her, baby, to help me get a shop Na where I can be selling. senga kika muta sunga ngai. Nazo ata moyen kosala shop na simba ata mbonga muke. Lawrence. Yo Lawrence. My God, Nzambe nanga ko juger yo. my God, Nzambe nanga ko juger yo. the spirit of my husband. Liwa ya mobali na ngai. Thank you. Eza pamba te. Makambo ko ekolanda yo tina suko kolela. Mama lakeli moto moko mabe. Moto azwi kompani na sima ya tata na bango Chief Lawrence. Tala ndenge ti atiki libota orphelin na veuve. Makambo ngo nzoka yango yo. Papa siko akufi. The corporation taking from Pe babotoli biso kompani. one assistant now. Siko tela bande kwa basi. Bazotela biso. Toko quand même pas kotika bango. Ah oui. Toko tika pete bango basala dessus. Bon, oyebi. Essayez de luka quand même un moyen. Essayez de zonga quand même classe. Tous à choiter. Ceux qui t'ont na biso sili. Total la ndenge à venir. Et vous savez la poto zonga la ta compagnie un jour. Vous en avez raison. Voilà ma décision comme komata. Ma décision bandi ko changer. Na minute to calculer na ndenge ni to banda classe ango. Et voilà Morgan na Michael. Obligé à reculer pour mieux sauter. Balobi li kofi ezonga kasi mapozo makasi. Voilà balobi totika. Balingi badondwa na compagnie yango, badondwa. Coup de feu. Opération ya Steven. Amemi belema na terrain. Bande ko koma ki ba fara ba fontement. Yeko kuluna moto manduki. Bande ko bebi bande ko likamoni bakende likotoy. Eloko nini ba ko luka. Bakoma boye kuna pe baza ko zela. Bazeli bango na ba position. Baye ko attaquer. Baza ko attaquer bango pe baza ko zongisa. Esika bakomi epesa affrontement. Bandeko, opération eza mabe. Dozela, à suivre prochainement. Opération oyo ekoluka moto akufa. Po eloko bayeli nano bazui yango te. À suivre prochainement. To continuer histoire. Ke baba ndeko confiance na mokili oyo. Mokili tondi bato mabe. Confiance pe bomaka.